Toujours kaka na initiative na biso ya pese loko zweloko donc tozawana to lobela ka makambo ndenge le kala mokili et lelo tozo lobela o etali bongo coronavirus. Toyebi ke coronavirus eza pandémie moko oyo eza ko epate na moment au monde entier, donc monde entier baza vraiment kolela makasi na Chine ebomi na Italie kutu koloba te, donc ekoti partout et biso ape na RDC ekoti déjà na ba commune musuku to ndeti ba kombe wana baza déjà confiné pour que ba combattre quand malade yango. Alors nazanga mo côté awa nazana je suis avec une concert auto solane makambo ya pandémie o ndenge et paté monde mobimba et puis aza pe na ba proposition moko boye, donc boyo kango boza toujours connecté, en tout cas boza pété. Bonjour. Bonjour. Maman balandi ya Cléboa original balinga ye bayo zanani osala kanini et puis oye ko sala ni na plateau na biso. Merci pour la motuna. Ngai kombo na ngai Mama Caro nazali journaliste pe na télévision moko songolo nazali pe sous étudiante na osala droit naza presque finaliste. C'est tout ce qui me concerne. Pour répondre, pour le confinement, Congo. Merci beaucoup, Tolo Bela Makambo Italie coronavirus. Alors, Maman Caro, ndenge makambo zo leka surtout na kati ya RDC, au mona ndenge nini po batu so ba coroneza te, koto msu coroneza li, ba converser so que non, pandémie wana eza déjà na bateau baza batu moko baza pe mwandambu baza déjà atteint na malade yango et puis bele pe misu babiki misu pe baza toujours en quarantaine. Mais Congolais bobi ke Congolais a raté tu, Congolais a vraiment têtu. Alobi ke coronavirus a na RDC za ko exister te. Maman Caro par rapport ya wana ko lo banini. Merci pour la motuna. Balobi ke monde est en information. Officiellement aux informations tamboka bapaya confinement et disons corona kota ikuna. Officiellement les sous ba utaki ba voyage à misala ba val bazalaka awa ba kena mboka na bango kopema pe ko sa misala awa lokula ba expatrié ba yena maladie yango pe ba kutaki yango kuna. Ya biso pe awa ba sala misala awa bazo kele pe na mboka bapaya ba kutani yango pe kuna ba euti nde kuna. Yango to confirmer que ça parce que officiellement le bami na etandoike et le bami bisika bongo na bongo. Kasi ezali likambo ya pasi pe mapo ete corona ezali lokola sida te. Sida ezali maladie mo transmissible. Kasi corona ezali kopesa na mbote na koyambana na bizu etc. Le yango to na pasi nango makasi kasi corona ndenge tomoni bilili pe bongo na bongo. Tondimi ke ezali parce que officiellement eleki na télévision pe mo konzi mboka abeti mbela ngonga ebeti tokosala boni na likambo ya corona soki biso moko to mesure en charge te. Alors, pour toi qui est directement à sujet na biso mingi eza ba proposition oyo Mama Caro aye na ngona plateau na biso ya Cléboa. Donc Mama Caro c'est bisa ki biso ke eza na ba proposition moko boye ko proposer na ba konzi ya mboka par rapport ka ya ba maladie oyo eza ko tungisa surtout ba Congolais en particulier les autres tungisa vraiment biso eza coronavirus. Alors ba proposition wana o ba ki ko yebisa na ba konzi ya mboka soki ba konzi mango eza na nini po ava bandima ba proposition il faut expliquer bango kota na ba détail pour biso to yebite to koyoka ngonde epana eza nini. Merci pour la motuna de Koneftali. Tout d'abord mes respects dans son excellence président de la République papa Nabiso Tshisekedi, papa Vachi azali papa Banebe, papa Ekolo Mobimba ya Congo, kolanda na ye na ministre de la santé et bongo na bongo. Proposition na ngai ezali boye po ete avant ba proposition na esengeli oloba bango esika bakataka mikano ba ko étudier soki eza malamu bayambi soki ezali mabe babwaki. Proposition na ngai ezali boye lokola kisi emonani toyoki na bilili na etandoke
kisi emonani. Bon, toyebi ke bakonza moko bazali koboma nzoto ta epai wapi baconfine Gombe mpo ete batia kisi mpe bato mosusu baza na quarantaine mpona solution moko adéquat et puis propagation ezala ebele te. Kasi mpona ngai na propose boye tongo kisi emonani ntango na kati tozalaki na bane bileki mbula misato mbula mine o maladi moko ebimisongola bokende ozwa vaccin tozalaki concerne biso nyonso tokende na bacentre de santé kozwa bavaccin. Proposition eza ke bapropose biso tokende na bacentre de santé proche to bahôpital proche. Par exemple soki ngai nazalaka pembeni ya mama yemo to mpe oyo bazala pembeni ya ngalima oyo bazalaka pembeni ya kinoise campus bongo na bongo to bakrie bacentre mosusu ya santé na cité tokende na molongo bazwa biso dépistage volontaire batali soki oza nango eza secret ya yo na monganga nde bapia résultat atindi yo na quarantaine discrètement bikende nakokende na quarantaine mais nakozwa kisi ezali kuna mpo kisi emonani déjà ngai nayokaki chloroquine na kisi moko antibiotique nabosani kombo na ngai molongi na matoi na ngai na radio nde ndenge baboma nzoto mingi boye mpona nini te tozala examine biso nyonso tozwa conscience tokende na molongo bapesi biso par exemple poste mobimba mutu na mutu akozwa conseil nde tokendaka kozwa vaccin tozwaka vaccin mikolo na bana mike tokende bacentre de santé proche ntango basali yo examen yo na monganga nde bosolo eza lokola ndenge bazwaka motu na sida bakoconscientize motu ye moko mosusu ya monganga eza maladi ekoboma oyo te so olandi mibeko boye mpe ozwi batraitement bongo na bato mosusu ya sida babiva 15 à 20 mais oyo ezoboma na ntango moke mpona nini te tokokende na lombango mpe na bacentre de santé soki gouvernement ayoki mbela oyo andimi tokei moko na moko nsima na mosusu nde tobanda kokosala vote ezalaki mboka mobimba ntongo tipokwa moko na moko akei na urne avote azongi bobele mpe ndenge moko na baexamen mpo ezwaka temps il faut vanda il faut ozela oyebi ke lobi résultat komata lobi okuna nakende kote na monganga nde bongo na bongo ekozala solution moko rapide pour ke bato bazala na kati ya traitement mpe propagation ezala makasi te mpo lolenge tokokaki kisi ebimi tosepelaki mingi estce ntango baza koexamine kisi yango eza kaka ntango molai mpo omoni sikoyo toza kozela kaka solution biso tovandi na bandako bana bavandi na bandako misala minimum bato baza service minimum mpe bongo na bongo nde proposition na ngai eza lolenge oyo. Ok, Mama Caro, ce qui te comprendre yo bien, eza que oza kopesa mbela epa bakonzi ya mboka ba disposer ba centre de santé disons, ba disposer ba centre de santé quartier na quartier soit commune par commune, ba ebi ke tokozwa soit na biso na hôpital tel. Par exemple dans la commune à Kalam ba ebi ke te proposer quoi les propositions un traitement par exemple na clinique Bondeko tu que clinique Bondeko ça situé na commune à Kalamu ba membre nyonso bavandaka na commune ya Kalamu bazo kende kuna un à un azo traitement na ye. Alors par rapport à confinement commune à Gombe ça déjà confiné on biso to yebi ndenge bazo salela musala kuna to yebi te est-ce que déjà ba ndiko zo kisi tonanu te po tomona kaka commune ya Gombe bato bakota te bato bakota kuna baza na bakarte biso bajeton bazwaki wana kisi bazozwa nde Mama Caro auti koloba kisi toyebi te so bazozwa est-ce que baza vraiment bien bazo surveiller bango bien toyebi te par rapport ya confinement commune ya Gombe Mama Kati est-ce que soin ebandaki tonanu te wana biso surtout tomoni esika basosala soin te kasi tomonaki na bilili epai wapi bazo pompe kisi ndeka tomanda kobenga impompa tozali bana mike tokoli na cité na kasi to na kauka tosepelaki nango moto na moto azwi jeto akoti abimba kosurveille na ndimi peke na bacontrôle ya santé kokozala lolenge wana kasi bato mosusu bazali koloba ezali ngai te na lobi ngai nazo koloba oyo les ondis ya sur la rue to ramasser ba information oyo c'est après 2 semaines bakena commune ça n'engage que moi et Nayoki nako koloba ete soki bakokende ba semaine mibale na commune mo to 24 commune so tango nini so tango molai penza kasi soki ba konzi bakota ka réunion pe azui solution moko un peu disons rapide pour la bokono ngo za propager te ya ko biso moko to zo conscience ya okele ba centre de santé to se dépister volontairement to ba kisi volontairement au moins to pas se ba konzi ko diminuer to nyokola bango te
Peut-être que bazali kobomande nzoto. Moto na moto zo ba commune to zo commune to zo be le disait mokonda mboka lo bakoloba nini. Bongo na bongo. Toyoki pe ke ba autorité mosusu bazali touché na maladie yango. Tokotanga kombo te. Zali passe pe ma pas izo ponate. Ndenge pe to sukola maboko le nyonso za mana. To pe na ba na ndako. Biso na so pe na ndako. To kende bisiko te ko zo maladie on peut même na bana. To ba ndeko mosusu. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup pour la proposition. Donc, tout le monde, Maman Cathy a une proposition. Maman Caro plutôt. Maman Caro a une proposition. Au hasard, on peut s'embêler et pas la konzamboka mingi mingi na autorité morale et RDC comme numéro 1 notre président Félix Antoine Tshisekedi. Alors, Maman Cathy, par rapport à Bandeko Bazaki na commune à Gombe. Après avoir lancé que la commune à Gombe est en confinement, tout le monde qui a famille est belé, ba déménager qui. Est-ce que la famille est tombée dans la cité? Est-ce que ceux qui ont déjà atteint la maladie wana, ba kaboli ont dans la cité? Bon, ceux qui ont déjà kaboli dans la cité, pas ont été contagieux puisque le sida, puisque la malaria. Donc pour éviter. Alors il y a une proposition dans la qui ne moi malam. Oui, c'est ça, parce qu'il y a un congé pas ibo. Et tant bon déjà. Bon, sauf que bon, bah zone qu'on a confirmé quand la commune musu susu ne devant ibo était comme susu wa kanga commune mobimba. Na 24 communes, to ça tango boni, kami tebe to kota ni lang. Il a peu malili. Yango balobi OK, yeko ka moité, yango muni awa na mboka na biso bato ba atteindre au moins 1000 personnes, 2000, 3000, 5000 ba France c'était. Pour la grâce paix ya moi. Bon on est to kota ni lang, malili bandi, to ça boni. Merci beaucoup bakonzi ya mboka boyoki vraiment Maman Caro aza vraiment na souci wana bata boyeso ki bazata 50 na Congo donc koza vraiment na souci ya mboka ezalaka bien makasi boyoki mbela na ye soki bo confiner Kinshasa Mumba c'est bien mais vous disposer pour na biso ba hôpitaux et ozala vraiment mieux en plus c'est qu'il est rapide que tout est là kaka batmoko bien que baza spécialiste ya malade yango oui to boité mais ba hôpitaux na Kinshasa c'est belé l'état ni né au-dessus de la loi ce qui l'état na biso akabi hôpital oyo tozui yango n'attend aux malades qui se propager na kata mboka na biso pour que bandeko ba se faire soigner ils appellent bien pour ne pas que bakanga commune moko ba confiner commune kala mu lobi kuna ba confiner commune makala lobi kuna non to yokoza biso vraiment ta ebela en tout cas Maman Caro merci na osenga Maman Caro ota lisusu caméra pour la deuxième fois oloba posa na yo lisusu et pas ba konzo bazota la biso ya solo posa penza makasi kovana ndako eza malamu mpona kokima maladi mais ezali étape moko difficile nzala baprovision esili awa tozalaka na bamoyen de vivre ya pampan oteki ozwi bénéfice tokokemi baclient badimine donc bana na kati ya ndako bazalaka kaka na vacances bana bandako baliaka ntongo midi poko mwana kokozwa na ntongo ameli te na ye ake classe akoyaka kolia mbala moko lauti classe na après midi na poko mais moi bana na ndako so baumeli 3 mois 4 mois tosala boni mpo ya mboka Chine tomonaki eumelaki te dans 1-2 mois bazoki solution mo rapide yango na soki solution rapide koya pour éviter que se contaminer la propagation que ça malamu mingi c'est ça mon souhait notre souhait pe ya papa ekolo ya mboka son excellence président de la république papa Tshisekedi tondimisa miki lokola moto moko soki tozwi likalisi moko et que na kuna ba prouver yango ekosimba pe tokozongela kovagela ba activité ya so normal si papa mokonzi azwaki mikano po ete alingi mboka ne maladie za propager bato basila te po bato avotaki ezalika biso peuple osomi biso tosiye kotika na banani nde lolenge oyo nzambe asunga na mikano kuna na nzungu ya famille oyo tobengaka budget na nzungu ya famille oyo tobenga esika bazwaka mikano na badepute kuna na parlement ainsi de suite tokozwa na ndimisa mike tokozwa miyano ya malamu po ete tosepela elongo tokake papa mokonzi abeti ngonga abeti mbela ke tovakela badisposition na baoccupation na biso plutôt et puis bokono ekomi na suka bato mbi bazwi batraitement mpe babiki mpe oyo batikali bacontamine bato mosusu te wana nde na suki na bapréoccupation na ngai mpona moko mwa lelo
Merci beaucoup, merci vraiment maman Caro. Nde na ndolo babato vraiment baza na souci ya mboka na biso. Soki baza ta ebele lokola maman avandi pembe na ngai donc Congo ekende vraiment musika. Alors bandeko balandi bien que malade eza to yebi que malade eza partout surtout bino bozo banda biso na mboka misika mingi mingi na ba France wana donc bo respecter surtout ba mesures hygiéniques bo sokola maboko bo vanda 1 mètre na mutu ndinga na mama Caro to vandi donc toza na distance vraiment ya moi makaso que ceux qui moko na biso za na ngo moko azala affecté et en plus to respecter vraiment ba mesures hygiéniques nde et que ça la bien to comme chiteux vers la fin tika to pesa pe merci na ndeko oyo amesana kozala zala na biso mingi mingi keli kia la zola donc ye vraiment za ka dispo pona kosunga biso kosunga po mona biso vraiment kitoko boina bilili place bozwami to bosani pété le grand prêtre César Ngad boss aba boss donc yende vraiment asuki ça to voter donc to préférant de César Ngad club original elanda maka partout to finga kate na système toujours ya PC loko ozo loko nefteli la zana peme na bino toujours azo PC la zolobela donc tozana pe to kozala kaka kutsika malamu. Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso wana 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Original.